Kembote, Okanda Jankudele Congo. Endi oyo, Ipange no Toyone Congo. Kuluna kinanga ensamu. Kulutelanga matwa banga munakanda. Bande kona biso d'abord combo ya canal na biso Ana ne Congo. A-N-A space N-E space Congo. K-O-N-G-O. Bandeko lelo oyo tokolobela makambo oyo ba melomane bandeko na biso ba bisike nima bana ne Congo basengi nayebi que l'air moko il y a un mélange de choses ya makambo na lobaka mais nous sommes là pour enseigner, nous sommes là pour informer kikulu na biso makambo oyo ezosalema na communauté ko unir peuple na biso. Alors bandeko na ngai na makambo mosusu ya mabe ezosalema na communauté, il faut to divulguer yango, to informer peuple pour to se protéger contre kufa. Kolo abate la biso ti moto na mokolo na ye ekoka ndenge kolo abongiselaki ye. Lombalola nkoma mokonono. Bandeko oyo alingi ko contacter biso contacter biso na 0044 740 40 22 327. Ezali numéro ya canal na biso kompe. Ezali numéro ya WhatsApp oyo okoki kosenga to kotinda biso ba information. Bandeko likambo ya lelo nayebi ke batu mingi ba lobi ba bengi bandeko en réalité nazalaki te na kendeki na mboka na kendeki Angola mais nyoso tu bokomona yango na voyage na salaki na soko tsango ndambu boyebi ke batu bakota mingi na ndako na ngai bayiba biloko bamikanda bakoma kokota na canal na biso ko bloquer ba video ko sala oyo nyoso tu bango bakoyi ko sala. Alors tomoni ke il faut réplique ezala na ndenge mususu. Mais na tchema ba video mwa mingi koti bokomona ngo courant semaine kota moko bokozo yango bolanda na pesi ba masolo na tangi na ba kombo ya batu to tche ba vidéo comme ça bomona réalité et faire réfléchir bino au lieu ezala regeno bovandi bokoti na monde ya ignorance allez bobandi ko finga koloba mais bomona réalité moko boye ezo salema na mboka na biso et nous sommes distraits. Okomona moninga akufaki moninga akufi réalité oyo le moninga boyebi yango te nzakande biso moko to soboma bango mosusu akufa na souci baninga bazaki na basala ke mabe souci wana etungisi ye ebomi ye toboni kaka denku oyo tokotikala sima tobomaki ye ole tolobaki oyo tosali moto wana ebomi ye te tozobomba secret tovandi pe tozo critiquer consciemment oyebi ke ta mosusu on asalaki yango ebomi ye. Bandeko d'abord na pesi mes condoléances les plus attristées na King de Kimakuta, King Rive Kono. Bandeko tozali na sango ya mawa mama na biso mama oyo auti kobota Rive Kono. J'espère que vous allez déjà informé na nyoso oyo zo salema nayebi ke batu mingi déjà bazo mona yango. Alors sango déjà eyaki ngai moko en personne na solaki na Rive Kono
bokomona ba vidéo tozotia. Mama ya Rive Kono akufaki ce qui n'a pas pour le moment les 12 hein. Oui, parce que tango akufi déjà nazala qui informé. Alors obsèque ya mama kombo ya mama na biso Dianzinga Maria, mama oyaboti le king de Kimakuta, King Rive Kono, oyebino boyebi. Alors mercredi le 20 ezali départ ezala parce que mama boyebi que mama za musi damba quoi. Alors il ezala départ Luanda po ekende na mboka epai mama abotama et bipa ici que zali ma belé na biso mingi ezala ke na vundile kubata. Alors le 21 ekozala enterrement na ye. Oyebi que il fallait arriver qu'on a un concert le 23 décembre. Mais comme tu le vois, l'homme propose, Dieu dispose. Bomoni oyo et otiko salema. Alors programme concernant nazana yango te mais ce qui to via yango to divulguer yango. Mais nzoto ya mama ikolonga le 20 po ekende na mboka na damba. Comme ça kuna le 21 enterrement ya mama et salema. Ndiko na ngai Rive Kono, vraiment mes condoléances, les prises attristés na Samuel, mes condoléances les qui arrivent Kono. Bandeko nyonso basalaka zinga ya Rive Kono, ezali libota ni surtout ya kufi mama na biso. Donc mes condoléances les plus attristés na libota nyonso. Bandeko bamikoleleka ki tozwaki bomonaki video ya Mike Ikala lobaki afingi ba zombo bayaka solo makayabu tout ça alobaki makambo ebele bino moko boyokaki yango. Alors bolim sangai parce que malili mikolo yo il faut au moins tie zalaka pour ko shofa nzoto bandeko na ngai bino nyonso bolandaki yango. Alors bomonaki ke Mike Ikala afingaki bazombo toyebite bazombo nini ya afingaki pona nini dia kwa toyebite ngai nazali penza te pona répondre Mike Ikala. Bato nyos babengaki bokomelaki ngai pasteur na Suisse na monaki message na yo le premier jour okomelaki ngai yango na landaki video ya Mike Ikala bomoni maître Baina de konaya bimaki ya répondre ye. Alors biso tolobaka na landa lao ovoata vomu landa winange lao vok voeteko ngediaka se lao manu ngombo masivi manu nzeve mulanda winanga manu Zakaria Mayala dioko pilula mbutama manu Sandy George Sandy na Belgique pangyama Domingo jivetokele kuna Belgique nzeve mulanda winanga idiambo bobe unu lotomazule mate pangyama José Wanduka na France Tilopelo Paps ibeneke mbote pangyama Kiamsito Emiliano pangyama Nzwama mwakuluni nanga leki nangai ani kule mampasi bandeko oyo nakoloba lelo bolanda malamu. Mike Ikala ngala naza ko répondre ete mais nazali koloba na bandeko nangai bazombo. Mike Ikala ngala engala modi bulu engala kufinda kwa wazingila nga okulu kunti kwa waleka ngabo kakamule kalabo engala ngulu kwa nikini na engala leka munti
Wow, wabai kidi mutu, wele kumbaki kufinda. Unete bo bazingla ngeyato. Engala, wizi mwone nzombo. Mudia kili nangi munzalu yensoma. Idiambu di tungi sina di keto. Umunikote bazombo na bayaka solo makayabu. Diambu di keto kwani. Yani mutu leka kunti, ele kumbavi kufinda nete kukunza. Kumuzingla wizi gwane nzombo. Mudia kili nangi mumeza. Yensoma yenzalu mumoko. Meseke mungala wana monike o ibazombo baza civilisé na niveau yo kudia na futina o idiambu ditungi sina die keto Mike ikala azalaki kovanda na Angleterre awa na Angleterre Mike ikala diambu katini na fuka zenzimbu ze yatu banyongo ya batu bango bazalaki ate biso bato ya IDPS na sima ya kombo ya politique basalaka nini kozoba mbongo ya batu na koyele na poto kotize kombo ya Tshisekedi le défait papa tango IDPS ezalaki bandeko na ngai mingi na bango bakufi. Je vais vous donner un exemple, hein. Toi qui n'as ndeko moko mukendi que son âme repose en paix. Bolim sangandeng na pis exemple mais parce que c'est une réalité que oyo bato balobaka te. Oyebi ke mukendi ba bomaye na bato yo alia bambongo. Azo zula bato ba visa na kombi ya IDPS. Azo bambongo ebele bato mususu ba visa monana te, moye ba voyager et simba te, ba koma ko menacer botu na mwasi na ye ndako. Ba nyongo ti na ndako ba bengana ye. Mukendi akomai kovanda awa epa ya fili en face nanga na kede kota la fili tout le temps na kota na mukendi mais qu'est-ce qui se passe moke ti suka nango makambo oyo asalaki pa ya fili na koloba yango te parce que komi na zokende mpe loin komi vie privée awa pe ba bengani ye akeke okufela epa ya basango parce que sika kolala ezalaki te malfaisance ba bomaye na ba mbongo ya batu ya zwa ya nzela ya poto. Et Mike ikala de même. Bandeko. Vo mutu mulaka kwa nikeni nanga. Kamfunu kwa niko mukunlanda. Tangu susu ba mbongo oye alia. Batwana bazo travailler malé bazo piniri nanu ti. Bakoya ko bomaye. To yebite. S'occuper aya nzela ya ngola po aya poto to yebite bango ezali ndenge na bango. Il faut to comprenaka hein yo zali civilisé yo mzombo kolia na lutu na fourchette tout ça na mbeli na mesa. Batu oyo ba mesala kolala na nzete est-ce que yo muzombo oyo bakiteke bo basulingiro bo engala ngulu kili nanga muntia leka est-ce que yo biango te ba papa na biso ba koko na biso bazala ko biso yango te siko na tribunal lelo minoko na bino eza wapi po bolo bayango bozila ka bakamisu ngana lo bayango oyo na lobi lelo na kosi susu na kosi ke nobo engala bo angala ngulu na kosi bo répondre nga bongala mutu pamba yani mutu leka munti ngala ngulu hein na tuni bino likambo oyo est-ce que oyo nazolo bangana zo fonde yango nini zanga kabino webise kibo ange mutu ngulu kwa kutikwa kuleka kuna kwa kumfunu kukumba ko pangyama Leonardo Nzoluvonda engi Nzoluvonda nani to ko londe ndwengeye
e unu bila kene bo kama bo ngala ngulu kwa nikeni na bila kene Manu George Sandi Butam Manu Ngombo Masivi Pasteur Chimba lupidi bila kana voluzemo soni lutu afolwa kamba bo wonga lunanga zao Mama Mimi Chamindele ngedia ka Londres no Mama Tafika Manu Ibrahim na France Mbutama mapatiku bisi muna chingu mbutama eno luvita emo mamu kaluzemo kopo ngalangulu kuntikwa nikaleka zodi mutu lelo Mike kala bimi albiba zombe yaka solo makayabu bino bozo sirikla nini ngulu kwa nikeni nda kuntikwa nikaleka wa anete zi guana bo mutu diangi mumeza nzalo yensoma. C'est clair. Kafiti kale keto. Parce que à côté pas y a vanda kawana. Bato baza à côté ne wazo découvrir. Azomona bazombo ibele, bazombo ngo civilisé. Bazombo ngo mayele bazali, bazombo ngo baza organisé, bazombo ngo baza ba marié, bazombo ngo baza différent na ye. Keto wana. Suka zangi likambo ya koloba. Amoni ate baza kingande. Mais ye ayeba kitike biso déjà tango to botama ba grand-parents biso ba ye bisa biso déjà que non engala ngulu kwa ndikeni na kunti kwa ndikaleka. Sikoyo oyo na lobi lelo est-ce que zali secret? Nani azali mukongo ya ngola bo San Salvador vo muzombo vo musidamba vo musi bungu vo musi bembe vo musi kwei vo musi aiba kiteke vo munga engala ngulu. Donc bino bolinga ngaba bo mangai ngana kufa eno sala 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 monima weti manza. Bolinga kabongo po ona solo babino boyebi yango. Ewa ngala engulu bayi kidi eno mulanda lunina. Oh. Pangya monkete kiesi kuna Luanda. Tika leno bana no kombo na yo. Kiesi luka mambo. Bandeko tolinganaka. Totika ba makambo oyo ya pamba pamba. Engulu nakapeka lulende. Ti totala ka makambo oyo to ko répondre. Nalanda lao ovoata. Soki kaka iyo muzome na lobi na bino na sali ba video ebele nazo parler même Sylvie na ngai bokanisi ba makambo mingi oyo mabiso sali nanga pourquoi motema malamu mutu naka kuiza naka lomba lusaliso bene lusaliso nzoka ne ye déjà atala kayo na miso mona kino mutu oyo aza différent na ngai mutu oyo faza na kingande yango nde omona bango basapprocher na yo mais sans que yo yeba yango alenge bakidi kilo kinzo ziwidi bo panja maika kwa niko yensadisa bende lusadisu abandi ko découvrir yo mais mutu aza supérieur na ngai moto wana akoluka nini asala yo mabepo yepe azwa oyo zanango mais ayebite ke no azosala nini kimoyibi et kimoyibi na soki yo découvrir ye okosilika parce que ye ayeki kosenga yo lisalisi. Il faut y apprécier les salis na yo oyo pesiye. Mais ye alingi susu à part les salis yo pesaye asala mabe. Et c'est là que mon muzombo asilika. Mais ce que muzombo asiliki za mutu mabe. Ba alingi te mabe na bango basalaka bazombo baloba yango.
bango bakatikani soki no muzombo ali biso to kosilika te muzombo za ngo insulte te ezo kisaka ngo mutu te et nous le savons que notre oui muzombo mbala moko ah mutu ya keto aza jaloux de nous automatiquement to mona kabino déjà donc to longwa déjà pene na bino na ko pesa yo mbote eza ngo ba semblant parce que tout ce to yebi déjà o ezala kati na bino keto hein bande ko ngai to mi batela to pona amitié to sala to pona mwasi oyo ko bala na lobite ke bango nyonso baza mabe mais sans vous mentir 95% ya bango baza mabe baza kaka na 5%. Na 5% wana kaka 2% ko vanda na bango. Diambu diawu. Soka moni kaka geno esika wana akobikele esika wana isiki sunzala bono pangi ngina. Tuloba lingala te. Toza bandeko lingala za munoko na ngate. Esina zo bizona balingala. Nazo bizona balingala te. Bandeko to mi batela to sala tension. Ekolo na yo ndeko na yo na libota nyonso mabe ezanga te oyo ya yo libota na yo soki baby toujours ba mikolo bakoya bavandi na bokibo koko na bino bo résoudre yango kanse mbeni kaleni kuzolela maweteko kaleni kuzolela maweteko mbeni kwani mbeni kazola bo yandika toma enge yomone pasi wakili nange ntimambi kafite zola bo nge wizenza kon lombe yani wakili nange mbeni kena kamba kana yani bo mwene yani kuti muni kundikilanga muni kumbani kanga motema ya mbeni ezalaka bongo bandeko je vous expliqué nanda kuna ngai ba oyo bakotaka ba oyo bayaka kasi kaka bato bayelaki ngai no tendeko omona mwasi mususu na ba video oyo na sali bokomona na pesi ba explication ya bato mususu bana débit na tangi na ba kombo nyonso parce que namonaki no ba secret mususu bato bayebaki yango te alors tika na dévoiler yango bandeko to yaki na poto to yebanaki te tikukutana amu na poto bato mususu bazala ba miyibi bato mususu bazala bato ya pasi bakomi na poto ba découvrir pasi ya poto mitema na bango ebongwani pire que ezalaki na Afrique basi mingi babomi mabala na bango bakachaki nini kino ye aza na sexe opesa mbongo mais sexe na ye ezo produire te amoni ke sexe na ye po agarra yango propre esengaka bambongo moto opesa bambongo wana azate beauté na ye po moto opesa bambongo ba beauté azate kolata na ye moto apesaka bambongo apesa bambongo azate ekoma keno il faut ye asala tango ke po asala mbongo zozwa eza moke azo bongo na kuma motema mabe ba mususu bakomi koyiba akomona yesu ka tali wa calculer yo ndengo zala kozala mbali moko ya bien tika na approcher yo ya yo ko accepter ndeko abandi koyiba bato ya bongo soko moni koyoka ye mawa te surtout soko salisa ki ye ozalaki ko salisa ye azoya na kompa li salisi boma ye koyoka ye mawa te parce que ye soki alingi azwa eloko epa na yo ke ozeli posa na ye akoma na niveau aboma yo po kaka ye azwa bandeko
ba video na raconter bino on a sali bokoyoka na somo ekosala bino malili mais nzambe mutu a protéger nga batelanga parce que ngapi na nga innocent bandeko na video moko na pesi lisolo moko bomona onzeli ke e bandi na histoire 1 1 2 3 ti eke na epa esukeli ti na mokolo lelo na zalaka na fille moko ya mokera mais na c'est na programme na mobimba fille moko ya muluba mais bayaki na ngola po ba zele ya poto moko na bango azui tate ya mama na bango azui musala comme officier na masuwa officier électricien alors boule ya poto elongwe omoni ki seke bayaki na mboka wana donc pona pasi mais akomi na mboka wana azui musala officier masuwa marin quoi alors bavandi ma poto esili bavandi mwana mwasi wana bagi na porte kakana na biso 20 bango 20 na biso te numéro ndako na bosani yango numéro ndako na bosani yango 22 biso 22 bango 23 na deuxième étage ngai naza kozwa mwana wana tozokola ba jeune aza mwana moke kitoko kwa kuna natangi kombo na ye donc so tangi kombo na ye Belgique ebi mwana mwasi wana na pesi bino soko lisolo na ye boko fongola munoko ozali ba secret nga na yebi même mobile na ye kutu ayebi te mais mobile na ye pe ba secret soko ko yeba yango. Vous savez que mwana mwasi wana tango aye awa na Angleterre petit Martin Skudimana na sali moi résumé moké oyebi lisolo na zoloba mais na sali penza programme soko na beti lisolo ngo bien petit Martin Skudimana soko la di vidéo wana tu vas comprendre nani na lobeli non solo ni vidéo oyo comprendre que donc via sali programme pona mwana pandeko mwana mwasi oyo ayaki na Angleterre awa na bana na ye avandi na ndako na nga pendant 2 ans. Vous savez que na 2 ans avandi na ndako na ngai mwana mwasi babengaka Nana Lumaya asala ba vidéo akoma ko prêcher Nana Lumaya bomona kaya na ba vidéo comme ya Nzambe so ya Nzambe na bango mwana mwasi wana azalaki ko benga na ndako na nga na telefone oya ligne azwa mwana mwasi wana na telefone na ndako na nga ayebisa yeke yo koti na ndako wana biteke mobile na nga soki to kabani pona yo me bango na ye bayebani te abenga ndako na ngai po azwa atala soki mwasi nino ma telefone oyebi ke basi ndenge bazana buzoba mwana mwasi wana andima azaka yuzaka mwasi le ya ndako Nana wana Lumaya aya na ndako na ngai femme wana akotisa ye pendant 3 mois Nana Lumaya wana aya na ndako na nga na tongo basali na bango petit déjeuner na femme wana bale na bango babimi bake na wenzi basali bloko basali ba chat baye na ndako na nga balambi na bango lokolo na bimaka na banaka boulot 6h na 6 à 14h. Donc, nana wana expliqué mais mobile na ngoni mais azabana boulot 6h à 6 à 14h. Donc era otaka boulot ba 15h a komi awa. Ce qui moi retard ba 15h kingandi. Moi ça me dit oui. Ma comme femme m'a expliqué ngai. Femme wana ayebisa ngateke moi moko ya na ndaku ayebisa ngate. Pendant 3 mois. Et lelo oyo, je vous parle dans la bomoi. Parce que Dieu a protégé nga. Mais femme wana Nana Lumaya wana abimaka na télévision azoko prêcher bato. Est-ce que vous comprenez? Makambo Bible na parole de Dieu même na bato. Kombo ya mwana mwasi wana na sali programme mobimba. Bogoyeba Nana wana
ayebanga ndenge nini ekokamwisa bino. Bandeko, tout ça la tension na vie, to mibatela. Nakangi ndenge nini. Lokolo na sala ka judo. Na kene ka entraînement. Ayebi ke jo oyo jour ki ngandi, mardi, mercredi, mardi na jeudi, akene sala ka judo. Na pokwa? Samedi, asala ka judo na tongo. Donc, soki aye na tongo, balambi, bale. Mwasi wana, a servi nga biloko, oyo bango balamba ki bango mi bale. Elle a fait ça pendant 3 mois. Juna kende ke judo, femme wana, azonga, kabila ki non, ero yo jo ya bibi na pale, ya kesa l'entraînement ya judo. Afita ka boulot vide, judo 21h, donc à 21h30, donc on a ça, on a Chelsea na City, 21h30 à combien. Donc, azonga ka lisusu na pale na ngai, aye ko vanda na femme wana, pendant 2 heures de temps, na sala ka judo, ba solo lisusu, azongi. Nyesu tukaka wana, posa ya ngai na ye esilate, pona sexe, pona evandeli na ngai, donc atonda ngate. 20 ans yango yo tilelo ato. Yango mona ka nini no, makwakala, oya Canada, azali ko finga ngai, na yebi na ngai ete. Na vi na ngai na mona makwakala te. C'est parce que makwakala akola na Goma na lumaya wana. Makwakala abandaki kindumba na ye na Goma. Epai bayebanaki na femme wana. Na salebino volume 1, 2, 3 na pesibino lisolo ya nana wana. Ndenge na yebaki ye nyonso oyo na sala na ye oyo na lakisi ye na vie ti bakoma kosangana na balora baya kokota na ndako na nga. Moto oyo atunaki nga question, est-ce que bato wana nakolimbisa bango te? Te. Nakolimbisa mutu te. Mode Mayemba outi États-Unis oyo kokwela na ndako na ngai na badrogo koma omela. Kasi mode mais ngamu na koti sio na États-Unis. Na vandi sio aux États-Unis avec aide à Jules Capeta, que son âme repose en paix. Ndeko réponse na yo ngoyo mutako bika zate bango miso tu bakokota. Até a próxima. Tchau, tchau.